Ça c'est ma fille, Katakata Baoba, salam sana. Bonsoir, bon week-end à toi, toujours Kayo. Yo po ozali mutu oyo, ozali parmi batu ya bapandi sango. Est-ce que vous se retrouvez na kati to yo oza monde à part? Pesa biso makantina toujours konde. Nzungu, bonsoir. Bonsoir bandeko nyonso bolanda biso. Leta pardon zone. Na bandeko nyonso bolanda biso. Nakoloba mo eloko moko na ozavuma mo molai te. Omoni ntango tie bandeko na biso awa opesi sujet par rapport à mosala na bango. Bandeko nyonso tie awa premièrement baza na bakan oyo bautilisaka oyo bazoutilize na kilelo. Le 2 ndeko moko toloba awa motu nyonso omata awa aza fanatique ya kingandi akokritike toujours motu oyo alingaka artiste na ye te. Donc ti ntongo tokozala awa moto akoloba malamu ya Zakaria ozala te, aza peut-être na ele wana. Moto akoloba malamu ya Gotise aozala te, aza peut-être na ele wana. Moi je voulais dire ceci. Na musala oyo tosalaka oyo, chacun de nous a sa façon de faire son travail. Eza na bamususu baapparaîtra, na bamususu batangelango. Je prends exemple de moi-même. Ngai na Bandi TV na mona muki nake ina. Nake ina na sali animation culturelle. J'ai fini à 2010. Naza animateur. Papa Mati, pardon, hein. Pardon avant de continuer. Tu le que muta rejoint par nae. Mais maman aussi ça avant toi. Non, maman le bibien dans jeune moko azaki wana pe aloba bien. Ben faut ça au kabula bango parce que so ça si batio na pas moko moniteke. Bon tolongoli maman le bibien. Na papa moko azaki komone to komone kimingai. Na biti so azaka likolo. Toujours ka. Ngai kop oyo, c'est mon métier. Na sisa na ina, na salle animation culturelle, na ina TV, na chroniqueur, j'anime les émissions, na za journaliste té. Et le bato ba baraté. Na za journaliste té, je suis un animateur culturel ou on anime des émissions chroniques musicales. Bandeko na biso ou basala journalisme, baza bandeko na biso ifasik lelo comment mutunyo sabenga neka na za journaliste, na za bopo et comment kolobama. Mais les lots bandeko oboloba oboche awa to banda na Zakari namoni bato aba PC ba éloge ba PC ba maramboto to zonga na début qui a mené les insultes à travers les artistes et musiciens si c'est pas Zakari. Zakari qui a insulté Marie-Paul à la télé. Zakari a banda o finga wera na TV après ba problème. Zakari a finga kufiolonde. Nulle part na mona Serge Kaimba Salam parce que époque le moment bazalay 2. Zakari a créé tout ce qu'on fait Yamabé Lelo. C'est Zakari qui a créé ça. A comment est-il à niveau kozwa ko recruter ba chroniqueur ndé ba benga na ba journaliste mususu ko ba koma ko fingela e bato. On avait vu ça. C'est Zakari qui a fait tout ce qu'on fait. Le Romati. Je pense que Mambozoloba, osa quand même n'a pas preuve Mambozoloba. Papa, je connais mon métier. Oui, on connaît mon métier. Oui, métier mais est-ce que vous avez Makambozoloba? Mais quand je te le dis, Batouba Nassé, Batou Batala, Zakari Tazouk Marie-Paul. David, au Kaboulano émission. Qui n'a pas vu Zakari insulter Marie-Paul? Niama Tamukele et la mano écoute en libo qu'on a wapi. Tamono na lorota sur wapi na biso comme Costa. Guerre wana. Tout le monde voyait ça. Zakari avec Kofi, tous à vivant. Zakari avec Ouéranson Igwe, tous à vivant. Zakari a sali guerre nananité. Naba musicien au bachake poids, au bapesake confiance après un certain temps. Akoma kina bango na guerre. Donc lelo, ceux qui ba
chroniqueur au bomoni bango basalara bamusala wana bazolo baloba baosala boye. Tu n'as qu'une question moko ndeko Mati, est-ce que yo se retrouver na kati awa to yo za na monde à part? Non, moi je me retrouve au lobby za métier là yo. Oui. Na répondre à la question. Moi je me retrouve pas parce que jusqu'aujourd'hui na comprendre tout mon Mati na panel tout mutumo loba te ya finga rabatu. Quand on dit injure dans l'émission, il faut prononcer les injures au mutafini mutu. Artiste musicien. Pour tout le bakara, bamakamo, vous savez peut-être papa nani, tonton Pomo, a télémela peut-être Fali. Boye bolo banaye kete hier alo banabiso makamo alo kuta fallait ça raboye boye boto mais Mati yo pour finga héritier Watanabe il paraît. Voilà, bref, bimisela ngai place na finga héritier. Injure ezanini. Ya autant ngolo bana finga héritier. Yebisanga nete loko moko za injure on a finga héritier. Oyoki est-ce que oyoki nga mamna lobi? Olobi na ngai matika songo yo po finga héritier Watanabe. Oyoki nga te jana bandela po yoki nga te. Na lobi matika songo. Yo il paraît au finga héritier Watanabe. Voilà, il paraît wana. Peut-être batbana pour ma compréhension. Quand je passe à la télé, na loba que héritier à loba na Fabregas pour makambo banda wana. Héritier à loba na Fabregas kazara na micro te. Yim tanda pe sa bon micro. Yim moko tan waka na maison mère. Akutara micro. Les injures. Ou na lobby héritier na sal nae asalim piaka. Tozomo na bisonyo soke sal ezagi otonda te. Les injures. Jusqu'à maintenant, preuve moko bobi mselangai. Bobi mselangai preuve place na zo finga héritier. Ataku kolobate héritier faux chanteur. Ce qu'eza. Ce qu'ezali. Babi misa. Babi misa na mona. Moni batu ba koloba quand ton ozoloba batu ba finga. Ko finga na koloba vérité to na kokosa na critique, ils ont des choses différentes, ils ont critique. Critique mususu au finga te mais la façon de parler, ça peut peut-être blesser quelqu'un. Ozo critiquer et le roman bozo nous le coin j'ai mais olo mamba lokuta mingi na kati za sous critique te. Donc comme yo kosa na kati critique nao. C'est ça que les gens oublient. Na ba fanatique. Bato nyonso ndo che awa. Soki bato ba na olo ba ya kofinga. Oya kofinga na yoka na monoko na ngai na groupe oche ana lobeza Zakari. Soki tolobito kende na musala, chacun de nous a sa façon de faire le boulot. David Mombele, exemple, akopia ndeko na biso mwa Côte d'Ivoire akufaka. Azwa kaka idéologie na ye ka des charges na ye, aye nango a commencé là mais c'est pas dit que ozo sa bémission ba question mususu. Il faut poser en haut. Te ba question mususu ba poser en haut. Ma question sous va poser en haut, bah sous confidentiel, bah bimisa en haut. Net exemple trop le bah oui David a coco tout na profité, yona sindi bobo daka non, wana carrément abimi en dehors à cahier des charges automatiquement. Mais la façon qu'il fait son boulot, net tout le monde a bato chamundu qui a babaké. Peut-être ça n'engue à base na bango ba yoka bisonyo sto yoka na émission suntu na sali loko moko boye na captiver bat. Nala sala pesa lokuta. Wala nzama kiona. Merci. Wala nzama kopi bisu nala sala mission Mati. Bomba je vais terminer pardon. Bomba munition pour que la deuxième tour aux parole au une minute s'il te plaît. Voilà, ngai na sala émission mona pomba. Na balabala to bunda na mbula so tali vidéo wana na club omona to bunda bitumba solo mema kiona. Donc bozaba ta lokuta et ya na babiloko musutu lingaka to sala ngo na buzz mais osali yango solo na ndenge ya solo mutati neti yanga mutu na lobaite mutu amona ngo bat ba mona ngo zaka ya solo etikala peka bon. Mais to créer na biso scénario mais to sali yango siko ya solo to bunda vraiment to kati bilamba to koi na mbula embouteillage na bandal makabat mami to ke lega sute eza na YouTube. Donc eza lokuta
Oui. Boza bata lokuta. Non, non, non. Ozo comprendre na lobate. Nazo comprendre ndeko. Na émission eza na bosala ki bongo, bosala ki na ba parti mosusu soki moto aligné te toko sabatu te tosali buzz moko boye ekanga peut-être bendelo. Beze zani. Oui, et alors écoutez, bah ben c'est monsieur Zaza solo pe. Voilà, donc beaucoup ça qui batou. Mais na yo lina répondre encore combien de fois nandima déjà mozo kanga. Voilà. Merci ndeko. Ah na mukuse moto na mutaza ndenge ya sala la. Et puis na mona ndeko mo lobaki quand vous jugez les gens. Pardon, bomba s'il te plaît. Tout ça, bazo c'est la paix bazoa. Info motion. S'il te plaît, parce que mon qui les allait, ouais, bande on peut bazo c'est la soki ils invité au moins que tout bazo. C'est ça bon parole na si na kiti peut-être selon qui c'est l'homme. Deuxièmement, na kotozo chuter. Kotozo chuter au beti maramna bino ya maki on a bosala ki. Déjà au monde tant bosala maki on a bongo. Qu'est-ce que vous donnez comme image, comme éducation? Na ba jeune bazo landa ba uta l'émission na bino et déjà émission déjà image moko négative et puis tango yambi jumuto yo zali journaliste au permettre ya zolo ba makama mabe yo tiki miko na yo tendre tia silisi c'est comme si yo pour participer parce que zo le canal na yo donc pour dire que ok ko se dédouaner mais yo posera la même lot. OK, je peux répondre. Non, qu'on réponde, s'il te plaît, comme ça, tant ton parole est retournée au répondre. Radical, tout ça, quand il y a qu'on valoriser ma valeur. Donc, pour valoriser ma valeur, il y a un journaliste moko en Paris, Joe Matope. Dans les gens qui n'ont cité comme on a eu, pour valoriser, il y a parmi les journalistes basés à Paris, qui n'ont senti qu'il y a partiel, quoi. Au milieu du village. Bon, bref, passons. Nayoki, de journaliste thématique sur Azawa, à lobby, attend na Ifasik. Mais quand même que na Ifasik, il faut dénigrer les artistes. Attends na Ifasik, attends na Ina. À lobby na Ina, avant na Ina. Ok, peu importe. Mais il y a lobby, il y a la renommée du village, il y a ça la n'est bien. Tout à l'heure, on a dénigré artistes héritiers de la vidéo. So beaucoup de gens à mon merci. Toujours matalana. Bilo ala ta ipe na ibite so les zaki ya ndeko na ye oto zaki ya mpaka lingomba. Baby yo. Ta ibite so zaki bilo mpaka lingomba, to zaki bilo na ye moko. Tangu ka je de nyasa koti. To la musi ya sasa. Jenny Kabea, je te salue là où tu es, Maggie la verte. Je te salue aussi. Tant que je dis que à côté, à Pessi Mbote, bon, mon responsable, à côté, à Pessi Ventoni. Merci beaucoup pour 2000. On est un cadeau. Ah, mon fils, si papa travaille, mon fils. Yo, comme un moulin, il y a aspirine. Attention, hein. Aspirine, n'a pas de la tête. On va la noter. Aspirine, n'a pas de oh les accords à partir na ba vidéo ba genre boy et belé na ko lukango so une décollinga ata lobby to après lobby à matin ba no tire ba vidéo ni réseau dénigrer héritier expliquer biso ce qui ba tangisa qui est bon na école. Merci, bonne soirée. OK, je te ndeko na mati soki ozalaki invité na ngai tu pourrais répondre. Mais là, non, ça, je demande vraiment avec tout le respect, pardon. Seconde, Karata, 1 minute. Vas-y, 1 minute. Ouais, c'est rapide de répondre, les soeurs répondre. Mais, oh, Tchenga, ils ont dénigré artiste, c'est la critique qui a habillement là. C'est qu'il apporte. Kofi Olomide ta ah, Babylon, tout ça, là, on va live. Donc, non, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, tu avais déjà mis, non? Au Tchakit. Oh. Au Tchaki, non? Arrête de faire l'hypocrisie. Non, je ne fais pas l'hypocrisie. Je ne fais pas l'hypocrisie. S'il vous plaît. David, je peux finir. Ils ont critiqué l'artiste ou na mona ki habillement na ye
eza lokola bien te na niveau na ye akolata bongo te alati nde motu moko bauteka ndako abima na coin tout cela eza critique wapi ingire tolobisanga oyo eza critique nasali critique dénigrement na dénigre moto ndeni so nalobi na moto alati bien te aza artiste kofi alata a toloba ne kofi mabilamba moso nde ya maami kofi boye kofi atache suki ya libanda non mon cher yo en tant que journaliste bon tu wana eza bafani bakolo babo dénigrement non ko dénigrer journaliste ezala bafani ndeni oui yo ko dénigrer musicien te yango moyo eloba toloba que journal chroniqueur avandi moto aoloba boye atiki aloba po alobanga non yo solo ko dénigrer yo ko dénigrer musicien te en tant que s'il vous plaît, merci. Asali critique, il y a Merci. Radical, merci beaucoup. J'ai le droit de le faire. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. critique mais ko dénigrer Mais na dénigrer, là c'est une bonne